chérie. Bonjour. Chérie, Yebi, on a raté Tis, le rendez-vous. Donc j'ai encore raté l'argent aujourd'hui. Yo na tungo na zola mso kende uzokota ka uzobi mosokota uzobim. Mutu azoka rendez-vous ya tongo za rendez-vous wana. Lero uzokende il fallait okuteka ka sake. Et dans ce cas-là, na lobby na pour récupérer retard alors. On a oublié ma tongo. Parce que celui qui réussit la vie le matin, c'est celui qui se réveille tôt. Oui, oui. Boli, yaka nan. Nazoya. Hey. Chérie. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ona. Le look est payé pour na sani pour nani? Pour nani? Oh, kasiti bano bayete. Banani. Bana oya ndeko na mwaso. Ban neveu? Non. Chacun doit s'occuper de sa propre famille. Nous sommes en temps de crise. Kusala biloko boité? Tinga ma biloko ba biloko mususu na tiki na nzungu. Eza ni biloko on la pokeza. Non. Yela nga nzungu wana. Di. Oui, ozana na sens ya provision te vraiment. Mais provision eza na biloko na tiki na nzungu pour na poka. On a check lokola bango ba yetole na bango ensemble. Yaka nango na Natala. Voilà combien. Combien? Boité. Vous en avez 100 chocobomba, crise des aliments makasi. Voilà. Comme ça c'est bon. Finika. Oyo, ezonga kuna. C'est Natanga, monsieur Niboni Zaliwana. Oui, Tikali. Alors, Oyo, yo, vous en avez mon quoi. Ma neveu, me sunimi balé. Ngai nazolia oui, Tikali. C'est compté, hein. Les neveux, 2, yo, Moko, et moi-même, 3. Ok? Nous sommes ça, c'est ça la vie, c'est ça faire la provision. Ah, bouli. Qu'est-ce que ça m'a cassé? Je suis là, biloko. On l'a évité. Qu'est-ce que c'est nani? Fourchette. Nous aurions pas comme ça, salo, yo. Uzomona wana bana wana bayaki banda tongo bayiko vandisa ngaya olia na pesa bana biloko bale ozolo bana pesa bango misimi bale bana mine vraiment misimi bale bakolia ngondegni makambo zo sala oyeba kango ngai nazali noko na bango ozano kona bango bien sûr mais bakomona mabe yozo sala na kati ndako te bana vraiment bana wana mine na pesa bango misimi bale biloko pe ezangela legime bakotonda ndegni ba mama na bango bazali bandeko na ngai kasi lelo baye awa bakekoloba kuna ngai de na pesa bango réponse c'est tout yote. Donc ça de façon à défendre yo. Pour défendre ngaite et ko maka kinga mwasi mabena nga okababilo. Non. Il y a la fourchette. Aïe. En temps de crise, chacun doit s'occuper de sa famille, de ses enfants. C'est ça. Merci. Bon appétit. Merci.
Oh, oh. Quel oui? C'est l'heure du Yakulia. Tu vas bêtir que vous ne mettez pas la mort, oui, entrer. Non. Mais Doudou Moutou a bêti la porte. Nandeni n'ingana kondimelate. Toza pe na moi. Hein? Ce que c'est qui boutou alors l'ingana le bakeza na boutou. Mais toza na moi na boya kondimaya solo. Bango ba pona kuya kaka l'air bato baso kulia. Bon si konga na koye bisela bango ndenge ni kebo pona l'air na koya. Le bana zate. Entrez. Alors, le couple. Oh. Bonjour. Monsieur Kwedi. Bonjour, ça va? Comment ça va? Très bien, bonjour. Bon appétit. Merci. Ah. Tu peux te mettre à côté de moi? Ouais, ça va. Là-bas aussi. Ben, là, c'est mieux. Ah, voilà. Alors, comment? Ça tourne? Où ça tourne? Ah. Boli, Oui. comme on a eu Kwedi, un ami d'enfance. De coller na yé, ma camion, tout seul, banda, bon, moi, on est toujours ensemble. Voilà. N'est-ce pas, Guy Kwedi? Alors, Guy Kwedi. Oyo, moi, si, on a kanaki sûrement qu'on va les allier. Ah bon? La femme de ma vie, je l'ai trouvée, c'est celle-là. C'est elle, hein? Ouais. C'est bon, ça. Voilà. Bon, Nazoya. Alors, comment va chez toi? Très bien. J'espère que le dernier épisode encore était. Hein? J'espère que le dernier épisode encore. Parce que vous continuez comme troisième femme, ce soir. Deux bakei, troisième lieu. J'espère que vous changez ce sujet. Oh, pendant, Parce que c'est quoi, en tout cas, ceux comme on a loué, la opération de a tort. Là, je dirais que c'est toi qui as tort. Ah bon? Bon. Et que ça, la matin? Ah, c'est notre ça. Attendez, hein? Allez, retourne. Ah, ça va. Tu es toujours dans les bons choix, en tout cas. Bon. Et puis, toi, on a réunion dimanche, réunion Pax. Ah, oui, oui, oui. Mais vous allez voir. Vous ne savez pas, vous avez fait un peu 10. Mais vous avez pour la communauté, nous sommes à la Voilà. Alors, si vous avez la communauté na poule, c'est ici. Vous avez été à ma réunion. Dimanche. Pour les autres, hein? Oui, 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 oui. Bah, comment tu vas pas poule, donc, communauté par communauté. Oui. Yengiri, Bandalungwa, Kasavubu, poule ensemble. Voilà. Ah, on va célébrer. Et puis, si vous avez fait Xavérien, parce que c'est un micro. Donc, Xavérien, donc, Banamike, Mikiana, tous ont un effet col catholique. Donc, ils ont sous-blague. D'accord. J'espère que vous en avez la réunion. Non. Non, vous en avez. Eh oh, il y a quelque chose. Non, non, mais je viens de manger. Là, tu es là. Ah, oui. Ça va. Et surtout, avec la lambaïne, une bissamai. Oui, oui, c'était délicieux. N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, je peux pas te déranger. Ça va, ça va. Qui s'en allait tout simplement, moitié pauvre et chantant. Le chemin entendu, il ne parle que du bonheur. Il ne parle que du bonheur. Paparapa. Boli. Boli. Oui. Viens, chérie. Kiri. Ça va, monsieur Nouetikana Gilovia. Comme ça, là, c'est mon petit déjeuner, madame, quoi. Ça sera bien. Oui, Seigneur. Et Tikalaki, Djela. Et Tikalaki. 5, na 2 morceaux, na Jutaki. Ça fait 7. Tikalaki 7. Et ça, comme ça, on a déjeuner, on a. Qu'est-ce que c'est ça? Quel il est où être là que l'objet n'a pas essayé de nous masser pour foot. Ah. Et tu y es sans il y a provision dans le bagité, règlement de l'intérieur, on a quoi, y est bien goûté. Là, la monique est mise sur zate, on a ça le maquité, on a tina mal. Mais il fallait que tu n'engailles, on a fait ce repose, servir massage. Au tuningaïté, au yipsing locomoté, au servir. Pas en déconnayo. Attends, yo moko. Tu voulais que n'engaille n'anda qu'on n'a bon aussi qu'on a banco tout n'a vu pour un PC bilo à coller.
biloko etikalaki na poko napesi ye nango fufu yo mpo ozalaki na yo te ale na butu bongo sikoyo na bana kopesi yo rapport tina ya makambo wana. Mais maintenant là je ne saurais pas manger tout ça sans monsieur wana. Enlève ça. Ngola tende suki wapi? Comment? C'est comme ça. Tu vois na ndenge wana? Dudu yo mpo bandi kolekisa na lekisa na nini? obandi kolekisa ko. Yo wana ndenge wana? Oyibi yango bien. Comment? Si Moutazaki n'a appétit ceci. Parce que vous ne vous confirmez pas dans le règlement Yandakwa. Bon, Oyo, on s'en a donné tout le monde. Regarde. Un morceau, 2, 3, 4. Bonjour, beau-frère. 5. Beau-frère, bonjour. 6. Bonjour, beau-frère. 7, 8, 9, 10, 11 et 12 morceaux. Chacun a son morceau. Chacun a son morceau. Bon, voilà. Yo, vous en allez pas pour yo. Beau-frère, vous en allez pas pour ye. Oyo yangai. Toi yangai. Alors, beau-frère, tu vas accélérer yo. Pour la prime, ok. Le reste, souvent, est égal 1, 2, 3, 6. Voilà. Alors, beau-frère. Beau-frère. Ouais, ça qui bien. C'est qui madame? J'espère dans la maison où tu as passé la nuit. Ah, Bangoui Mazate. Ah, bien. Ngaya wa peine déjà. Alors, ce qui vous permettre, on attend, tu as aussi ce que nous avons dit. Oui, pour nga pe na kanisa kibino mwani badunyo subaka kuna Afrique du Sud. Oui. Kole la crise. Mon frère, la crise, ils allaient ma casse. Et en plus, ma casse, il y a multiforme. Ce que vous avez gérer la crise, Là, c'est fini. Bueno, baby. Et pour bien gérer la crise, il faut un centre d'ordonnancement. Ça, c'est juste. Dans chaque ndaku, dans chaque musala, tout ça. Et on a ndaku. Le chef, le seul chef d'ordonnancement est Zelingaï. Voilà. Ce que j'ai ici, tu deviens fou. Suite, il y a crise, il y a un ngapé à partir d'Afrique du Sud, na pensé que na bino. Ah. Na qui na moi cadeau. Oh. On a quitté kabula moi ensemble, enfin. Non, na koya kutalango suki na yosonga. Na poko aller na koya. Comme ça, on pourra causer le plus longtemps possible sur tout ce qui se passe ici et puis binokuna en Afrique du Sud. Vous en avez Ça va? Tout à l'heure, hein, beau-frère. Ok, merci. Ok. Boli. Oui. Kobo Salapé. J'ai compté 6 morceaux où il écoutait Kala. Yo moko, beau-frère, moko na ndamo na ye, ngai misatu. Et 6 morceaux. Dodo, mais on va s'en casser. Matungu. Ah oui, oui, c'est vrai. Tomate. Ah, on reçoit moitié. Il y avait moitié de tikalaki. Hein? Je prends maintenant un quart. Un quart, il y a tomate wana, il y a l'inzanda wana. Alors, on a les tungulupe. J'avais écrit, voilà. Dans une demi au tikalaki, soit sous un demi, donc c'est un quart de l'itongul de sous. Tiens. Voilà.
mafuta okozwa eza na molangi zwa bouchon oyo ya molangi j'ai compté ça tia mibale 2 bouchons de mafuta na kati ya biloko kobosana te bon Poli Oui. 6 morceaux hein zatangi yango bien Bon hôtel nke movanda no ata na salon kuna Bon, ya Chris yango ndenge eza na Zaira o. Na ndako nyonso bakabulaka kaka boye ubie eza kaka Chris yango eza ya bino moko kaka. Mpona kokonte biloko eza Chris ya bato nyonso bakontaka babiloko mpe na bandako na bango. nga na koyeba ndenge nini na bandako moto na moto aza na ndenge nini azogere crise na ye te oyo ya biso atogeraka modele oyo omoni wana tozgera mosusu ndenge soki bakomeli oyo na mokanda kutu nayebi soki voila naza boye situation eza boye okoma kaka neti bato baza koinvente makambo oyo ya na nga wana alingi libala te ndenge mine bosi boyebi ke bana basi vanda na yo te bongo mponi otele bana basi balingaka na bango bazalaka na bango ka ndenge wana mabala ngai nazosala boye na kati ya libala banda na bala dungu nazalaka ampe te nazali boye kaka ndenge ozomona boye na na droit te mobali asombi ata eloko na ndako ozwa boye olia eloko moko te kaka soki akabeli yo te moyen te nani masanga koza na frigo wana mopaya ye kotala yo mpo ozwa ata mwa molangi boye opesa ye nakopesa ye ndenge nini mpo nyonso ezaka calcule na papier azogere crise kaka na ndenge na ye Mais dis-moi bilamba aza kosombela yo sikoyo obosani oyo nani atindaki yo te sibandi otindango kaka bilamba mitano wana otindelaka nde nazalaka nango ti lelo lokola mpe ebandi kopasuka donc moyen nazwa mosusu eza te ye aloba opo apesa mwasi elamba ifo abota me akonga mpe nabotaka te naozwa elamba epawa nayebi mpe te soki mpo nabotaka te akomi kolandalanda mwana mwasi moko boye nde motu bazwi na liboma mikolo oyo abaluka na ye boye mpe soki mpe kuna ageraka crise na ndenge mosusu nga mpe nayebi na ngai te ndenge ozomonanga donc ngai yano naza na pasi calvaire mpenza ndenge ozomonanga parce que naidako mpe mwa elamba mosusu batonga deja kuna bilamba mosusu na batongi te na oyo mosusu bo sikoyo nazomona soki nabimisi yango sikoyo ke ozwa yango na miso na ye akobotola yango te abotola ndenge lokola ye moto asombi te akokende obotola yango ndenge wana nde okomona mpenza liwa ya moto te akende obotola banda na ye asombeli nga eloko nini ata soutien pamba eloko moko te bongo sikoyo akende kozwa bilamba oyo omemeli nga akende obotola parce que nazali na mwa doute ntango okomeli nga première lettre naki na mwa doute deuxième lettre ntango ye orépété baparole wana kaka asikoyo namonaki neti ozosala yango bablage to ndenge nini oza na bezo kosenga eloko mais oza kotina wana ozosenga yango na ndenge wana mais oyo nga moko na vivre bazokonte lipapo atieli nga mpe prime mais sikoyo namoni ke makambo eza ebele oyo ezali awa oyo ezoleka awa abo je vois ceci naza na ser aza moko eza yo kaka na na ser mosusu te oyo nazokonte ke nazaira ser na nga azali eza yo moko kaka alors soki yo okufi sikoyo nga na koperdre ya koperdre te na na seule proposition soki oboyi yango tampi maintenant na odimine séjour na nga awa na Zaïre mpo nasala retour na Afrique du Sud donc na osombela obillet tozoka biso mibale nakoboyela koti nini na bapasi ya modele oyo ngai nakende koboya nani nakende wana mpenza nga nakoki kosepela natikala lisusu awa te na etikete naza kaka lokola etikete echantio ya pamba naza na nga lelo moko te kaka na kati ya ndako oyo bongo siko nafanda kaka libala yango kaka ndenge wana yebisa ye kaka soki aye oyebisa ye makambo nyonso esila kaka ngai nakende na ngai d'accord soki aye na oyebisa ye Adi, on boit. Merci. À la santé. Merci. Mais dit au fait, jour à l'être bon auditoire, prof en statistique, audité, point interro. Et pas le marché. Nga zayi concerné te na saki interro na te. Na zayi na dispense, na zayi 14 sur 20, prof a dispensé inga. Mais nga zayi 15 sur 20 hein. Au moment où on a refaire année, bon cette année je ne badine pas, vraiment il faut maintenant la progresser. Bino vous avez vaincu d'hier, cette fois-ci vous avez grande puissance. Il n'y a pas d'excuse pour vous. Ah oui. Cher, en tout cas, il y a une vérité. Faut que ce n'est pas nécessaire de se sentir à l'aise.
Né la mona yona fiancé de beau vivant, c'est pris ça à piquer. Ouais, quand c'est à l'aise pour la bière. Non, ma camion, c'est quoi? Tu sais que tu as fait un bon choix. Moi, c'est que Toko, je crois bien que sa beauté va de pair avec son caractère. Malheureusement. Au moins, généralement, tout ça, on se fie trop dans la beauté extérieure. Hein? Trop na fiwana, je pense que na aucun sous par 4 chemins. Nandimi ba benga un farceur, mais ça benga étudiant, ba farceur. Je crois que na rompre. Parce que non, j'en vois de toutes les couleurs, mon cher. Comment? Les lo oyo, lo bidon, par rapport à l'équipe mingi, finalement, azo comme zoba, force à vous supporter. Ce mec il nangai, attends la carte ndako kasa mtalenga bima. Aussi qui C'est mec qui t'a regardé. Lenga zongenga vraiment. C'est que dans Nico. Et que c'est vraiment. Ça va, c'est qui ni? Non, tu veux faire ma solo gars, ma cour, n'est pas prof pas. Yo Comme pour la cause na kende ko lamba na lamba na te. Biloko eza na congélateur eza okanga makasi. Parce que t'es moqué, ce que c'est mali non batté. La mano, oui, parce que faut nous lambe pas mususu. Kolongo kuna ko la manda mususu, ko lambe pas mususu. C'est toujours ça, on connaît. toi aussi qu'est-ce que tu racontes? Attends mon lutana, nga lamba ko et pas na suku na lamba te bala misala baza. Na lambi lo ra yo, na ko lamba suwa. Tu veux bien que nous tout ça kana mukili. Et bon maman. Et bon maman. Ce qui se fait quand le soleil est clair et y a banaka ko bien. C'est bien. Oh. Mon cher, tu es un intellectuel, Tanguy. Hein? Ça, c'est la kinoserie. Hein? Mon cher Sanza, écoute. Excusez, Ezel Kambakoyo Kate. Pourquoi vous imaginez bien qu'on je suis très bien informé à bon mouvement tout fait à ça. Lélo, au monnaie. Excusez, Lélo Bakangi, document on a dodo. Bon, moi na quartier, Bakanga boy, moi na quartier finalement, n'a commis soba n'a supporté. N'a commis soba. On m'apprend à courir dans un certain doudou. N'a l'obaté, n'a fanda parce que bon. Mais prenez pause à jouer dans la salle. Via quartier donc au moment on a dit la voiture on voyait mes mains. Attends mon pardon hein. Via quartier mon ngane na sokola. Amelinga ayo tika mi place na bete et pas na yo. Intérêt na yo. Ce n'est pas vrai ko ba boité. Non, ko ba boité. Ça malam. Yo ndebe ko tika ko mo sina ndako. Doudou via quartier, Janon via quartier, donc c'est tout le monde mon à quartier. Et c'est comme ça. Le jour où côté ba fille auditoire na biso qu'est-ce que tu as dit? C'est un scandale. Ba fille ouais. Baba zaka mona ba ngende basi. C'est ça, bah finalement na toléré ngana toléré mais on va voiture, boké na restaurant bolier, boké na bar bomeli, c'est normal. Ah, mon cher, vraiment façon comprendre le pilote. Bino vraiment je me balai bobo so prendre la solution moi la mienne était vraiment. Ce qu'on a campus, ça y est lombé. Bazo sobi qui fait ça na les parties et oumeli. Bientôt aussi ça yo ko épouser. Ba yo sous bokabone et ça fait la normalité. Bon ça d'habitude s'il y a un problème entre bino mbalé, on peut ça la catholique. Hein? Comme ça le bleu sous balani. Pour qu'on ait le même rythme, même quand vous êtes bana, attends besoin de problème, on va compléter premier yali. Hein, c'est mec. Je me demande ce qu'on fait. Parce que pour étranger d'ailleurs, on a besoin de vous mais là, on va discuter alors. Je préfère que nanga. Mais en tout cas, c'est que nous calme. Maman, on soit des stickers, ça va tourner pas joindre. Ça va? Et l'ombre. Hein, du courage. C'est trop tard. C'est mec. Là, les gars. Ok, merci. Ah, ça va bien. Ça va non? Bon, de plaisir, hein? Ça va. Mais ça a beauté. Quand c'est que nous on a quitté ma maison, il va être au mouvement. Aux autres, courage à Kolo. Il faut avoir honte. Honte à ta place, on a un Kolo comme côté. Honte il parti. Au bitanio sur tout ça, il y a eu. Bah, projet nous tous avec Nayo, tout avec Nayo, je pense que ça vaut plus la peine. Te réaliser à mon côté, fais ta vie, ne t'occupe plus de moi, moi je fais la mienne, n'a occupé Suyoté, terminé. C'est des oui, bandera, Nassina Lobiso, je regrette. Mais on comprend. Donc, maintenant, il y a quelqu'un qui a l'air, on dit qu'on a un problème. Nous avons réfléchi, nous avons une solution pour lui. Mais quand aussi, il y a une vertige. Bon, si c'est ta classe. Vous aurez été pour la classe.
cadre nani boni ba diplôme tout là ndako cadre ouais cadre nga bongi si pongo sa tata ngo balukila nga sia Ah bon? yo ndingo zano yeba ata pli ya base yo la tiwana. Ça veut dire quoi? Te nyoso mi balo ndenge u place uta ko yeba se uta peut-être dudu la zo tout à tola ndem dans l'action ndingo la tiwana ko ta ko za cousin na et l'ongwe cadeau ya noko na yo combien doudou mais tu es une sorcière sorcière na ngwa kusani yeba pas ça pas tu yo na futo ba classe ma maman no ko futo yo classe yo dia sors bima dis bima dis au comment ça kana bima Beau-frère, comment ça va? Ça va bien, beau-frère. Boli! Oui? D'accord, chérie. Alors, beau-frère. Viens de ça au monnaie. Ça va un peu? La mère qui m'a la tongo. Ah bon? La première course, un ami tous en Afrique du Sud, Yanali. Ye apesa ngane mbongo siko ndenge na yawa fona sombe la mwasi ne billet na mwana bakene kuna. Bon, il a tinda raté avant. Non, mbongo atinda ki billet liboso. Allez, ba petit frère. Atindi ba petit frère bazo défendre. Dans ce cas-là, donc famille na ye lingate moi second. Ils ba petit frère ba nginde bango ba koma kuna. Yawangande na epona sombe la mwasi billet. Donc on est déjà pour asra misabi na casier judiciaire. Sinon na boaka yake. Ok, à l'issue la famille à mobile. Oh, famille ba koyeba te. Ndena na komi ndenge na tambola moni kisasa balabala malamu za malamu te. Mon frère, la makadame crise tu madusu à chaque 100 mètres madusu. On a moni mais à l'intérieur c'est plus grave. Allez. Parce que on a ça, il y a un problème. Vraiment, je ne comprends pas. Bine pas le gouverneur of town, le maire, maire. ou bien maire. Oui. Il y a Abissa au gouverneur. Il nous dit ici, la salle meeting à lobby, Awa Naginchasa, Tozali na Matanga. Alors tu te rappelles, chaque fois que Matanga est allé, Bakomba Kanda côté, le pan côté. Et ça saleté. Voilà, et ça a gardé Wati, Matanga aussi le débat au combat. Alors, vraiment le gouverneur d'ici. Alors, Matanga est allé 2 ans. Et vous avez gagné. 2 ans avec Gabou. Et ma boulot est s'enfoncer dans la carte. Et ça s'appelle la crise. Alors, pour nous gérer la crise, il faut un centre d'ordonnancement. Le quoi la maire, le quoi ordonner ma camalamte d'allier. Mais Ngaï, je suis le seul chef d'ordonnancement. Alors, il faut bien gérer la crise. Si vous gérez la crise, en tout cas, c'est ça la vie. Mais chasse. Boli. Oui? Chérie, viens quoi? Na lero biso to avana kindi Afrique du Sud. Taxi zaki soko kangisi yango. Et memi yo équipe ti place zokende. Mais siko été. Et comme victoire kaka. Té. Victoire kaka té. Comme ko tika na nzela. Donc il faut ça sous débrouiller. Sous débrouiller. Il y a le. Puis mais c'est l'heure. Les agandingwan. Et puis au côté yo mon côté hein. Au côté 4, 5. Namoni na liboso 3. Oui, avec le chauffeur 3. Nasima 4. Voilà. C'est la crise. Donc, à tel lambe pasuki et parce que nous avons une discussion. Il faut gérer la crise comme ça. C'est ça la vie. C'est pourquoi billet et avion, nous avons un katalo. Quand il y a l'Afrique du Sud, il y a la pote, il y a un katalo. Parce que les gens qui diminuent le prix, ils vont coûter le même. Alors, frère, on a mis le même coûter le même. Hamkwenda. Tu vas organiser ma voyage ici. Bon frère, alors, la table est prête. Ok. Merci. Oui.
Voilà. Bon, soit. Allez encore. C'est Soit les papunayo. Beau-frère, que bosse la tête. Si vous êtes les papunaye, vous êtes moi qui n'ai pas la prime, beau-frère. Vous avez une petite prime. Beau-frère, merci. Pour la cadeau, il y a qui alors il faut absolument. Beau-frère, merci. Pour Nanga, Nazana marmite Nanga. Oui. Pour Nanga, beau-frère, Nazana marmite Nanga. Ok. Bon appétit, hein? On va le lire. Beau-frère, bon appétit. Ça, je m'en ça. Ah, beau-frère, servez-vous. Servez-vous. Ici? Oui. Beau-frère, combien? Dengue, mon collègue. Pas aider, hein? Frère, d'accord, quoi? Non, Zoa, Zona yo. Bon appétit. Ok. On dirait. Eh, regarde la maintenant. Oui, ça permet trop. Bon appétit. Il a l'air là-bas. Non, c'est bien. On l'a même bien boy. Pour la nuit. On a un pembe pembe. Mafuta kuliza likolo mai yango ezomona. Kasi nini opesela ngai nanga na masunda yini bata yo iya pesa nga mbonga kende kizando na sombi biloko nyonso esengeli mpona kolamba nango yo otikelaki nga biloko deja osobongiseli ngai yango nalambi kaka bongo nanga nalamba ndenge donc ye alinga lakiseke aleki nga na mbongo mpona bongo te bongo nini tudu nazokamwe mabe nini yo omoni awo mabe parce que oyo ya ngai eza pembe pembe oyo tala soso ndenge osali yango mais omesala kolia boye te ndenge omesala kolia boye lelo nde otomboki olia boye te ekare ya tomate nazwaki ekare ya litungulu nazwaki pilipili mibale nazwaki bon kokuzwa oyo nani bofrère soki asombaki soki otia te na nsani apesaki nga mbongo nasali zando na ndenge asengaki alia yo mpe osengaki na ndenge na yo bongo sikoyo mabe nini ozomona sosi na ngai eza pembe pembe oyo ye eza na tomate ebele eza ndenge mosusu ozokamwisa ngai yo moko moto otikeli nga biloko otikala kolamba opesi ngai un quart ya tomate un quart ya litungulu ndenge nalambeli yo ndenge osengeli ndenge nalambeli te ye apisaki nga mbongo na ye nake zando nasali zando nga moko nasombi biloko nyonso nde na ye kolamba susu boyokasi nasali justice oui solosolo yango mpe ekeseni makasi mais il faut ekesana parce oyo ekoti baingrédient nyonso nga solo ezoyoka na kutu te beau-frère soki eza mpona biloko ya kolia kaka biloko ezali awa zwa olia na yo bakisa biloko mosusu olia sava nakozwa yango so na bomba mpona lia yango apres
pas possible. Donc vous avez un déconnant pour que vous l'amenez malamu, ngai au salanga soupe mai ndengi wana ezande malamu. Obi kana ko sepela ndengi wana te. Hein? Yo nanda ko zo gérer crise na ndengi na yo ringa na lambele bilo wa mabe o ringa na salia. O sali mabe tala kaka. Tala soupe nane oyo sali. Non égoïste mais tina biloko boy mukolo biloko la ya sombi bongo so zo confisquer on lobi ke o kende olia na poko. Pas ni ko dia ya yo te o kontara biko. Parce que muzungu na ngai. Courant ya ngai. Mai ya ngai. Nyos vous utilisez awa ezali ya ngai. C'est ça. Na wana confisquer ngo. Siko anga na katanda ko na za étiquette ya pamba, na katanda ko na za étiquette ya pamba. Ah? Ngana lia kama be. Ngamu nazo kusala mbongo, kino ko lia kama be nana linga ko ale mabe yo moko te. Yo moko te. Ah? Na lingi biloko ndenge wana te. Soko zo sa ndenge wana to ko na ta mukete. Yo kana te. To yo kana te ya solo, to yo kana te. Bon frère. Moni, vous avez mis collé déjà pour discuter de Vanga parfois c'est pas bon. Vandoliana. Vandoliana au beau-frère. Non mais beau-frère, ndekone à faire monter un esprit. Non beau-frère, moni ndenga pe na uti Afrique ici mais et pas né moi orgueil pesali que ndekona ngai mais so vous avez discuté de Vanga, moni bas ndenga balinga mo orgueil comprendre Vandoliana yo. Vandoliana. C'est rien bilo c'est rien tout ça. Ça pour yo insister hein. Tout à l'heure vous voulez voter. Mais beau-frère, on peut profiter de tout sur le monde qui est entre nous les hommes. Comment il faut savoir gérer la crise. Oui. Ce qu'on y est gérer la crise, c'est très difficile. Comme balabala, comme fou. Voilà. Alors il faut un seul centre d'ordonnancement. Voilà. Et dans le centre d'ordonnancement, ils allaient gagner. C'est bien nango. Mais ça bien. C'est bien, c'est bien nango. Mais on va apprendre l'homme de nouveau. Alors, mon beau frère, deux personnes vont gérer et aussi mbattre. Il faut monter. Non. Aussi mbattre. Mais pas deux personnes. Une seule. Mokokak. Voilà. Alors, nandengo pesinga idewana na sepel nango. Na umwa mukepe na moni na mwa mukepe na sori na ser alors na ina chayo maboko na vite soko sepela na ide umwa muke mais vous allez beau frère nanga pas utenga mwa maboko alors douane ezali ça le beau frère ezali ndingo lingo gérer yo moko kolia malamu olala malamu à l'aise kokomba ndako kosala tout donc na ina ide yo otikala yo moko kelengo lo bani. Je m'explique. C'est-à-dire, otikala kolamba malamu yomoko, olia nyonso yomoko, ndengo lingi, lokolo zali centre d'ordonnancement, okomba malamu kangandako, donc dérangement à la société, na longolo surménage. Donc na yebisao que soki okondima, na voyager avec ma soeur en Afrique du Sud, à Kenemwa vacances moko. Comme ça yo gérer bien la crise. Non beau frère, na yebite na ndengi na yebeli boli. Je doute à ma proposition d'ailleurs, mais je vais lui parler. Retourner dans l'eau. Mais avec un animateur. Boli Anan. Azoya. Faut savoir gérer la crise, hein? Ah oui. So on y évite. Mon frère, le Nangai, a même mon qui est pas en Afrique du Sud pour qu'elle ait sa mois vacances au mois de repos. Mon nez. Donc il y a un repos, il y a un libéla. Hein? Mon frère a lobby, hein? Repos pour quelque temps, 1 mois, 2 mois. Aussi, les gars n'ont 1 mois. nayebi si oke nazwi décision ya kokenda libela beau frère bon ezali kama libela te nalobaki noni nalobi akolinga te ye akende voilà donc il préfère rester ici ngana lobi ezali proposition
C'est une proposition, on a lobby. Ce qui a boy, tant pis, ce qui a pas boy, bon. Naebi te soki naloba na monoko nini nayebisi yo ke ndenge ayebisi yo proposé ka memanga na Afrique du Sud akomemanga me nakei mpo na libela décision euti epai na ngai moko nakovanda lisusu awa te nakanisi oyoki Boli oyebi ke oza mwasi ya libala namoni ntina libala onga nafandeli awa te okokende ndenge wana te libala owapi ngai nafanda na libala awa ngai na bala bato babala bamonakaki babala ngai na bala na ngai awa te nayebi so nazokende dudu Mon frère a sali suggestion, proposition. Yo, ndimika mbala moko okende pour de bon. Ça ne se fait pas comme ça, il faut le C'est une façon de dire baleto solo la nano. Donc naza lisusu kuna te dudu. Akoye biso ndenge wana a proposer yo menga na décider. Nazo décision na motema na ngai nazokende ko. Eleki. Yangoana, je commence à constater comme un complot qui est en train de se faire ici. Pourquoi interpréter mon dengo lingi pourquoi interpréter mon dengo lingi menga na sina episio ke nazoke. Tokena leki na ngai. À partir ya bilo kolia o bandu ko changer tout ça yo lingo la esake ozana mongo koleka ngai oye nango ebele pour que oye quantité sœur na yo. Hein mon frère. Et comme ndenge wana? To yo rangi ndenge wana? Ko tungisa yete. Kotungisa ete mona ndengai. Oui, mais yo nazoku mona yo. Mais yo moto zoko sala ko antete nani semeki na ngai. Bikambo pete mais nasina yebiso nazokende ko dudu. Okokende te. Nazokende. Okokende te. Puisque c'est une proposition, je refuse. Oko refuser ko. Et repos et pour de bon okokende te. Oko yoke loko. Hein? Oko yoke loko. Nasina yebiso. Mon frère, qu'est-ce que tu dis? Tu maintiens sa position ou pas? Mais Andimi, c'est quoi, vous voyagez? Moi, Andimi, vous voyagez, hein? Andimi, vous voyagez, donc vous voyagez, Naïm. Vous voyagez, hein? Oui. Donc c'est un complot. Vous savez quel complot? Et mon ami? Oh, le Maroc. Vous êtes con. Vous yokani, vous. Attendez. Décision de quelqu'un qui a dit à moi, ma camarade, oh, bobo, na bobo, na ezate, kaka na snow, na salle, bina, lobina, ngai. Ah, soko, buluka ni wana Italie, mais. Soyo kana on ndenge. tenir, on dengoana. Il commence à exagérer. Parce que c'est un modèle pour nga na aussi pour. Mon frère, voici. Ça c'est le papier et il y a facture à d'autres na pesaki. Tango na balaki osaki mwana moke. Ba mikolo bato ba balaki ye na keno pesa mbonga libala ye makambo nyonso tu yo zala kité. Siko obeti tolo. Facture wana ya d'autres. Beau frère, akofuta. un instant, beau frère. Ouais, dit quand est-ce que moi na moke a koki comme ikota na makamba ba mikolo? C'est parce que namoni ke ba kolo ba ko ka susute. Yango na ngati ko namoni ke na koki maintenant je peux prendre ma responsabilité. La bonne ma sœur n'a pas faté. Soit responsabilité, il faut prendre la responsabilité jusqu'au fond, jusqu'à la fin. Je continue. Ah, mon frère, attendez, à part cette facture d'Otakiye, Oui. votre tante, avant Akoufa, la dernière Akoufi Sikori, elle a passé quelque temps ici, 3 fois, et pas Nangayawa. Ayaki 3 fois. Et les 3 fois Ayaki Awa, j'avais noté, voilà. La tante, pour la première fois, Ayaki 2 morceaux, et Msunyawa. La deuxième fois, Ayaki Msunimoko. La troisième fois, Ayaki Msuni 2. Donc 5 Msuni. Vous devez me payer ça. Elle a bu de l'eau. Ce n'est pas fini. Akoufi. Tango Akoufi, beau-frère Nangai, moi je suis allé remettre un drap de lit que j'ai acheté. Et puis j'ai acheté 2 casiers de bière. Pendant qu'on pense à battre ma tangawana. Doudou, y'a une colonie. Y'a une colonie où on se maquille des casiers à bière. C'est écrit. J'ai écrit. Et comme ça la maté. Dio kama tati. Mukolo mtata mwasi akufaki wana oya zolo badra oya somaki oyebi badra oya pembe wana ko oya ko yiko kuna ngata bokilote akiko pesa dra wana. Kazi masango somaka kaka moko. Na kazi wana pe a retirer mulangi moko ye moko ameli yango. Yo ko kabila mutu masanga yo dudu. Yo kabila. Bilo ko leo zo kabate kaka masanga. Au total ça fait combien? Vous me payerez ça. Ça fait combien? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Bonico. Votre cousin Makafar. Avant que ceux qui y a en Afrique du Sud, ceux qui n'ont pas Kisangani, il est passé ici. J'ai pris 50 000 zaïrs d'un PCA pour payer son billet d'avion. Est-ce qu'il y a un billet qui coûte 50 000? Précision, précisez bien. J'ai écrit. Précisez, au sommet là, quel billet ou bien ou ajouter 50 000. C'est grâce à moi à Kenneth ici. Mais il y a un tout niveau, tout à la claire. Au bagage c'est là qui 50 ou bien au sommet là qui billet. Il y a mon sous ayawa, au lieu à ça la makamune denga ça la kayaka oh mon frère et Nazana besoin n'a pas 50 000 pour billet coca. Azaki na bon. Est-ce que billet il y a
moto ekutaka 50 000 si bazofuta ngo dollar bongo to ekutaka 50 000 po kende otangele 50 000 soki na ajutaka 50 000 wana te bakopesa yo yango meye baka nazokende bakopesa yo meye nakokende yeba makiafara pusa na bisenga na ye tika bomona ngo atia yango wana na kufuta yango. Et vous allez me payer ça au taux du jour, en dollars. Tout ça, facture, vous me payez ça en dollars. Bon, oh, il y a un million, maintenant, soit on convertir en 2000 nouveaux. En millions, à cette époque. Mais si vous convertir en dollars, vous allez me payer ça. Bon, le total, c'est combien? Je vais faire le total, mais je vais consigner tous vos biens ici. Avant Bilobo, Bokende. Si. Vous devez d'abord me payer. Vous savez que nous avons un beau-frère. Nous avons un Messé Doudou. Messé Doudou. Tant que vous avez balakaye, attends la santé boy. Santé wana ngamona commission boy. Oh, il y a les vires. Beau-frère, c'est là. Beau-frère. À son milieu, pas les vires na Je n'ai pas fini. Pourquoi l'ambiance les vires na Katali? Je n'ai pas fini. Yo Moko, vous n'êtes pas dans un hôtel ici. Vous êtes dans Ça fait combien? L'eau et les assiettes. Vous avez bu de l'eau. Vous avez pris quelques bières ici chez moi. Vous devez me payer tout ça. Facturer yango. Ça la facture kaka ba pesa yo. Ne baka bien na biloko so bakopesa yo ndenge otangi misuni. Okozwa kaka misika. Tika. Mbongo bakopesa kaka mbongo. Mais okaza teke biloko yo zo tia mutema ndako za bakazaka na yepo ozwa. Tika maleme. Na lobi boy. Tango yo balaka ye. Santé oyo yo zwa kai sala ka boy. O le lo senga mena bato. Na muto akufi. Santé nga na lobi na yo. Santé nga mona commission boye. J'ajoute, vous-même vous avez pris quelques morceaux ici chez moi. Depuis Oyaki, le total, vous devez me payer ça. C'est combien? Ça coûte combien? Souki ça pète, souki ça on peut payer un bon. Aujourd'hui moi si, au bali moi si na santé malamu, comme si moi si santé les pire. Madame mais comme si au tali bar cancer, au logo la zako seka. Et bon souki a seka, comme le logo la zako lela, moi c'est comme le logo mbange. Et pourtant on a conquis même 35 ans. Vous avez dit vous avez beau frère, bébé mon beau frère. Santé wana ngamo na commission ndingo. Il y a les vires. Il y a les vires. Ata wana sana baskariste Tony wana. C'est moi qui les rends ce qu'elle est bato mona ye bato ba sepela. Vous savez moi c'est la lamba ko la tezate. Elamba? Est-ce que botela kinga mwana wana ndakupura ya kuzo ilamba? Ah voilà. Mais pona nini yo? Ozana santé ya munene te o santé au commissaire ya muyone. Yo mo pona za munene. On fait ça c'est une injure. C'est une injure. Quelle injure? C'est une injure. Au commissaire ngamu. Hein? Ça, vous allez me payer ça plus cher, éventuellement au tribunal. Ça c'est une injure, vous avez injurié. Mais c'est Doudou, ça là le total, na lingi na simba santé à serre nanga, l'essentiel que na voyagé na serre nanga na Afrique du Sud, na lingi akufate, na okine na Afrique du Sud. Je paye tout ça en dollars tous les jours. D'accord, j'accepte. Allez, ça le total Nyonso. Je paye tout ça. Je consigne. Tout ce qu'il y a ici jusqu'à ce que vous me rameniez cet argent ici. Et il va nous amener le cosso. D'accord? Paye tout ça. Ok, on va voir. Moi la maman, ça va Primus, ça va Sekele. Primus, Sekele à Mostala. Primus, Souka ya Sekele. Chérie Lipati. Oui. D'accord. Yo. Dans le lobby, hein?
sardine moko bambisi ezalaka boni Na kati ya nzanza. na ne nzanza 4. 4 awa ezali boni 3. moko ekei wapi Obi to no fungwa nzanza kuno ko ndenge nazuka. Siko na le moko. ozoseka Mbona seli? mais esalemaka te esalemaka te jamais na ndako oyo esalemaka te soki olingi kosala eloko awa na ndako oyo ifo kotuna point de vue na ngai ngai napesi réponse ndenge okosalela osale mais boye nalobi eloko te Na otuna kosalela bongo te. Soki na ino zo mbongo nde na otuna yo. Biloko ya cuisine eza ya ngai, yo otuna ngai. te cuisine kaka te même oyo ezali na bachambre cuisine partout Oh, kotuna liboso ngai ngai te nga otuna nga te. Yoka, eza boni. awa centre d'ordonnancement ezali ngai ngai nazo kopesa bainstruction nazo kopesa bacommandement kaka ngai Biso mibale. mama munu Oh, ce n'est pas comme ça ozoyeba te, eza biso mibale. Donc yo soko lobi, tolia mapa nga pe na lobi maso nalingi gâteau. ça dépend du nombre combien nakozwa nombre boni yo okozwa ifuna yebango ifuna yebisa yo Yoka, omoni eza boni. 1, 2, 3. Siko olia mibale, otikeli nga moko. esalemaka te Sika simanga. lepati esalemaka jamais lokola na ntangi ezali 3 kaka wana Te, ezaki 4, nga ali moko wana moko. okoluka yango moko wana okoluka yango oyo akozongisa Yaki ngo yango. kolia nga napesaki yo Oui. tala soki moto aye ifo nga nayebisa yo kende kofungola to kozela nano Lelo parce que eza dimanche te. baponi l'heure ya kolia ezali malamu te nga napesa yo nzela lelo eza dimanche mosusu bacamarade nanga bawaya kotala nga obi bandeko nanga nakini oloba te nakisana batala bango bonjour. Hey, Kweli. Bonjour. Comment ça va? C'est mec. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Comment ça va? Bonjour, dis comment? Dis, mettez-vous, hein? bafandeka yaka tala okamata biloko oyo ozongisa yango kuna kobosana te na ntangi yango ezali 3 mapa ezali 5 morceaux naolia yango komeka te te oyebi nga mabe ntongo ya Ta nièce là est depuis quand ici? Oh, quelle nièce? Oh, Anna, Nani nièce? mais j'ai dit bonjour, mademoiselle. Oh, ça va. Attends. Oh. Il est parti. Non, c'est pas ta nièce. Attends. Voilà. C'est là. Oui, papa, Anna. Et madame, comment est monsieur Kwedi? Camarade nanga ya enfance banda tubumwana ti siko tuzaka kama camarade. Yende mwasi na ye. Comment est ma belle? achante badara C'est mec, dis Kwedi. Hein? C'est la nouvelle conquête. Ah bon? Aïe. Bon, quel est la bière? oh eza Gana masango servi ba. nayoki Oui. napekisaki baomelisa Na komela mke. J'étais en train de rêver. Doudou, il y a solo bawana. Tu ne blagues pas? Mais pourquoi? Il faut Prendre la vie au sérieux, pourquoi blaguer? Pour le moquer. C'est une vieille cocotte à qui? Oh, n'exagère pas. Tu vas dire, ma femme est vieille. Ma femme est vieille, là. C'est leur génération. Chérie, elle est comme vieille, c'était. Tout le monde est solo. Moi, c'est le cas de l'alobakati, moi, c'est un gani. À se porter, ma donner sur ma belle malade. À qui est pour la maman, moi, mon pied, moi, c'est la chose que moi, si. Oh, ben, moi, si. Moi, on a souvent la démarche, c'est pas ma souris, n'est-ce Et puis, c'est une petite fille. Oh, petite fille. Non, mamie, tu n'es pas mon Ouais, différence, c'est ça. Dis,
C'est dans des petites choses qu'il y a des merveilles. Il faut les découvrir. Alors tu ne connais pas les dangers des petites choses. Jusqu'à présent. Okamusinga. Doudou. Tu vois là la beauté. Justement, c'est là où je voulais en venir. Doudou, tu sais qu'on va vers la cinquantaine déjà. Et tu n'as pas encore d'enfant. Donc, moi, si tu étais déjà la 4e femme, tu vois, le 4e. Oui, le 4e. 4e à qui? 4e. Oh, le 4e. Bon, non, le beau titre, tu n'as pas d'enfant. Et quand tu as 50 ans, on dit que à 60 ans, tu as l'enfant à 10 ans. 10 ans à une école primaire. Vous comprenez donc? Mes camarades, non, c'est qui. Donc, à 70 ans, ton enfant pourra terminer l'école secondaire. Tu trouves ça normal? Camarade, non, c'est qui. Mais à Saline. Oui, bana mikebo ya tena miso bato lokola biki wana mobali nanga koliko koler ya gifler pe na miso bato bazala bona respecter to kiseli ce mec kiseli afin wani ya kuna yo ndoka ko ba pejet na gisaso les choses ont beaucoup changé. Oui. Donc les changements là sur tous les plans. Partout. Partout et sur tous les plans. Avec la bonne progéniture. On va mettre tout le monde à nos défis. Tu pars. Le changement, vous avez beaucoup. Changement, vous faites, il a quand même une idée de sous, hein. Tu as fait un tia. Ah, tu l'as payé, hein? Dis Doudou. Oui. Je me souviens qu'il y a des filles qui ne sont pas là. Dis à votre soif, quoi. Ah, merci. Loki na msoma luku, tulobaki to leka to soyo. Koka. Na koka. Oswa. Tazo kina maluku, tulobaki to leka to soyo bo lokwa pe tukuti yo. Couple. Kama kama sika bo, sana bo fara na mbotera na bino. Hizo zo leka bisuki. Nata kuposo mo kia sika ngati. Te bila mana kama suisa na pressing minute mo na so ngo izate na so kite. Ngaya ngeza nino la to kenge, ayo izati na te. Non, écoutez. Yo como kana kana to fana na kumingi. Que ne pique-nique après semaine prochaine. Non, on va organiser un bango. Ah bon, on va qu'il décapiter. Donc des ciments. La semaine prochaine, oui, qui n'a. Tu l'as gâté go. La caisse ko benga ngate la kibe maman, non benga moi. Za ko kana yo bongo yako. Za ko kana yo bongo ya. Moi je veux. Et moi là papa va se sakana. On vit hein. Bon, était. Quand nous installer. Je mon. Ndakumnene boyo moko. Vraiment en tout cas. C'est bien ça. Et penda ukite ko ba fleur ko rosa mote bano kauka déjà. Et tala o. Et ta musu songola. Musu super ngoy. Oh. Faut ko moya rosa mo bota fleur kitoko. Ye moko ya rozinga ta. Ko musala ya moshi ndabo didi. Ko la na ko dia. Lipati. Na kabelo de solo. Oyo ngene lombe te yokala sute. Akende ko critiquer pas Mr. Mo étudiant mo ya campus. Ah oui le ni. Oh. Moi je vais raconter maman lobeke zate. Les étudiants na ibisinga ngana luki na classer les 4 vérités. Donc il le to so ya lenga na lenga. Tu tala sute. Oui, orgueil. Activité. Garçon na za ingrat. Donc so na kaisi maman lo pona yo. Non, c'est regrettable. Na lingeta oyo kamote. Na ba service yo rendre ye. So zali kamba ko ya boyoka. Ngana discuter mais ngamo na vivre ngo. Ngasi na zwa mayele na za sukuna te. Au foot les classe. On l'a d'ici. Tika na. On peut argent de poche. Tika na kaka. Kaka ya ba komi ko dénigrer yo. Hein? C'est pas possible. Pas même notion de connaissance. Naza kukuna te tika na okutu. Tika mangambwana. Naza ngakuna te. Naza zwa mayele. Attendez. Naza ngakuna. Nini wa classe na mimi? Classe ya moto. Ne, kotanga. Kotanga est un problème de minerval. Et c'est tu es mati? Et mati ko? $150 par tête. Donc, vous m'avez dit, la dernière année,
Heureusement, d'ailleurs, on ne l'est pas en tout cas. Il faut ça là tout. Oh, et des gars, parce que si gars, en tout cas, classe est Koufi. Elle est partie. Mais la période de ma belle, hein? Il y a son côté. Talara. Vous savez, parce que l'époque, il n'y avait pas d'habitude. Bon, il y avait un carton dans l'eau. Vous savez, parce que c'est un motif. C'est un l'odeur. Bien, il y a voilà, là, il n'y a pas d'habitude. Mais les balles, on va comme compter. Avant son baboué, il faut vérifier. Pour le un tiers. Comme ça, Oh, chérie. Ah! Comment ça va? Ça va bien. Bonjour. Oh, cousin Nanga. Ah bon, enchanté. Bonjour. Moi, c'est Nangaï, hein? Lipati. Enchanté. Oyo, stagiaire, na biso, hein? Aussi, c'est un étudiant. Aussi, c'est un moloyo. On te dit qu'on a mon salaire pour la secrétaire Nangaï. Nan. Yeah. Yeah. Oui. Voilà. C'est un mon ami. Donc, On ne peut pas. Regarde le chocolat. oui, le beau amis. Eh, yo, les gars, oui, naïf. Depuis quand tu as commis cousin et Libati? Et comment tu peux m'expliquer ta présence dans le bateau? Maintenant, Il n'y a pas de main. Yo, il y a grâce. Oui, bien comment, dans quelles conditions tu te sépares. Mais tu te permets et vous y allez à mon nom. Maintenant, il y a Non, il n'y a pas de main. Bilo quoi n'a pas dit mamonte, n'a pas dit mamonte. Vous êtes traître. Donc c'est-à-dire que yo tant vous avez koyé pas nanga, vous avez ko aider à ça là ba béfi à ça là. Tu trouvais ça normal là qu'il a déconné, c'est ce que tu supportais. Tu es un traître. Donc Bandal et là je considère que tu es un traître, tu ne peux pas te rendre quelque part aucun autant comme on. Je ne peux pas comprendre Rosala en ce moment. Merci. En tout cas, si on continue à dénoncer pour un naïe et tout sera foutu. Merci. C'est pas vrai. Dis, Malembe. Nalobi no boye. Bato ba oye na secrétaire. Cousin na ngaza. Ba sani na sina préparer na que nous pesa bango suku. Pas si yo monde. Balia. Tellement bilo bele. Ah. Ko ko simba te ponga mna lamba ki yango. Esale makate awa na ndako. Eko salama. Na lobi hein. Faut nanu kutuna ngai ngana pesi mo et puis osali yango. Bona tunyo bo na lobi hein. Bilon na lambe bele ko sisa te. OK. Et alors? Je n'en fais ça va. L'élo, ce n'était pas prévu. Pour rester qui sur moi, je me repère ça va mon balia. Tout est calculé ici. Jamais. On repère ça va. Non bien. Sans accueil. Depuis quand ça m'a posé? Oh. Depuis que je commis camarade à Via Doudou. Oui, bien, Via Doudou Azali, camarade, il y a grand number Tanganya qui mouche, bien, oui, Yanana. Et t'es il faut comme ça passe mon sous. Oui, d'accord, et pas naé. Est-ce que vous comprenez le uso ça? Et les mangas de Cameroun. Vous savez que nous banda au moment même on se balie. Na sala là aussi c'était. Quand les mangas ko to silana. Obeta ki to na ba mimia e ozoya linga lisusu. Non mais oui bien que nazana mimi mbanda. Naza eloko moko ko so pa na hote. Ba ka se bitenzi na zo obeta ka to mo so wa. Nazana eloko. Les mangas. C'est bien. Problème na ngana sanza est concerné oté. Bana na kito felo fanga ko luka ba problème il a été. Et vous avez mawa mingi pona yo, ce que te comporter le quoi moi c'est ndumba balabala, comporte-toi le quoi femme mariée. Hein? Il faut changer. Ozanda kunanga, ozanda kunanga. Oui mais suka wana kana ozolo. Non non, suka wana. Toi nda kuna ote changer. Na sundola ka. Changer. Il faut changer. Bon, Elombe. Oui, chef. Tu peux partir, hein? Oui. On se voit demain matin aux heures habituelles au boulot, hein? D'accord. 7h30, 8h. D'accord. Hein? Ah. S'il y a un contretemps, on a côté de vous chauffeur au joyau. Merci beaucoup. Hein? Mais sinon, 7h30. Oh, dis! Na cheba sani. Lombe ya kana olia, ya olia. Minga zo comprendre ote na ndako problème ni nango. Oh, tout est calculé à Wananda. Jamais la cuisine. Hein? La cuisine. Et c'est la cuisine. Maître d'ordonnancement, le chef d'ordonnancement à Wananda Krizali. Il faut n'appeler ça instruction pour yo osala la yango. Yo kingai. Okosana. Yo ranga okobande. Hein? Sia. Nous dans ce cas la ligne tata mobimba boy penga oza à l'aise comme ko tchanga à l'aise. Jour na sardine. Na kati sardine ça, je ndonde solo.
ndenge na yo Di. okosanaki Tala. yo okosanaki Tuna na quartier awa. natuna naye Tuna na quartier. Ah, Combien de tu as dit. femmes sont parties d'ici? Ah. Mais enfin, mon Dieu. yo obetelanga tolo na basi na bamama bazalaki ozobenga ngo basi do bachapi na ndenge na table na bamama na nga na moto kokani do yo ozomona mwasi koleka kitoko na nzela kongala olingi olinga ye me basi ekila baza te Le quoi, Bino? meliti biso Ozokosa. Bien sûr, Ozokosa na likabo. yo mpe okobandela ozokosa nina alengisa donc ntina nde naza kolengisa yo nga naza mopelezali na mobali na nga tala bakousin nyonso ozomona na ndako bazalaki a ona opresente cousin oyo aza lokwa parisiana mobali na nga C'est petit. oyebaki te kozima te ozoi na nga secrétaire wana ozoi kosekoti azala mobali na nga secrétaire wana cousin wana ozoi kolobaloba na nga nini Yo, évitez nombre là-bas, si Baneki Awa, oui, évitez. Combien ils sont passés ici? naza na somo te D'ailleurs, on a lobby. Ça, Attends. Merci. À partir de l'instant où je pars, Coco, elle est sous la chambre T ici, Ndengewan. Yokinga. nga nakota ya Ce chambre qui me dit que pas, na bomio. natuna kosima te babijou eza na ndako kuna sheri na ngai yelanga ota bazala auta epoto bobo kuna koloba na nga omona babijou to mama nzanza olata basi no bazalaki baplake na nzoto babijou eza ebele kuna euti paris nalata yango natikela osala ngoni yo osala ngoni oyebi valeur nango longa sia Yo. sia Excusez-moi, je vous sais. Comment ça va? Ouais, ça va, nous on voit les petites choses avec leur merveille. Dis, quoi dis? Ouais, Avant de dire que moi, Kalo, il y a quelque chose. beaucoup. Alors, je vous en supplie, le Korazo Kendawa, tu pousses m'aider. Alexandre natosoki nina elengisaka kebaka nango mwana basi yango ozokompagne na bamama na bazalaka mbala suka nango biso bongo po babiju na basipoko eza na tosombaki yango sie akotala nga lisusu mama kasi tobongisa kaka te nani mama nao nga mama nao okoti oyeninga te mama Puis elle est capable. Les bonnes choses, les petites choses, ou plutôt les merveilles sont dans les petites choses. Dans les petites choses. Voilà, ce sont là les merveilles. unisemeki makambo na Omoni? tala mwana wana respect eza te nabi bo ana nazoki nga nayaki ofele na ndako te naza basi no bayaki ya badoni nga te nga nayaki ofele te o dédommage nga nde naza nayebi so $500 3 jours $500 3 jours soki nafandi mpo nazo ye te na yo ubie bacamarade no basala lo choix kasho nini nga nakotisa soki nga moka na ye koluka yo omoni bacousin bazalaki bakobetila nga yo malamu comme ça ntango babuki yo mashwar wana oke na kasho okonte biloko so malamu kuna nayebi soki ya ndenge so eye to ozwanga male okonte bamadesu kuna fungoli miso na komona tala ndenge akomi mwana moke azolengisa kwetu Et puis là, quand le Biwan est à solo, elle est capable de tout ça. Tu sais que si tu avais des enfants, ça aurait été ta 3e ou 4e fille. mawa mingi Hein? Ça va pas quand même dit. Moi si vous allez le sérieux et puis les petites choses ça, danger nango yango wala. Des coups de part. Hein? Il a une kyrielle d'hommes au bambay na yazo kutaka danda. Tu trouves ça normal? Ça qu'on a été entre nous soit dit hein. Bilo Kalobi elle est capable de faire, mais je vous demande tout que nous supplier ceux qui pendant $500 aux Angois. Hein? Je ne vais quand même pas m'endetter. Non, mais ça t'apprendra à vous avoir un miké. Moi, si il y a je vais te mandater pour que... Moi, j'écris ce jour-là. Ce jour-là, tu vois. L'autre... L'autre, là. l'autre Pax.
Donc, vous avez la place, le mec qui n'a pas C'est là où on prenait un verre. La nara, on peut pédiatre, vous aurez pas m'inquiéter. Pas pédiatre. Tu me connais très bien. Tu me connais très bien. Il faut que vous ayez moi si Oyo. Asa quand même na moi degré là yo pas une petite fille Robert attends moi là yo troisième quatrième enfant là yo non je l'ai prise pour apporter la bana kitoko c'est ça mon c'était ça mon souci bana utaka na mibali bana kitoko na ba caractère mabebo bana na mais caractère on va le corriger on le corriger le comportement tu dois aussi changer na on va compter mukwana nini nini sokoni linzanza nini basardi zo côté ukamusenga singa kutunena ya mwasi mena ebile sardi soke sala combien 4 ça soko combien bon pilcher ça combien pilcher ça 4 le nom tu contrôles tout ça les poissons dans tu m'étonnes c'est mais soko changer ça lino ya ko contrôler ka biloko na nzungu tete tera mwasi so ya kama biloko kulisa nini na usete oleka kasiko ke kunena simotiki yangu eloko biloko kulisa atali kambangu so mona na te na biso batemo libala tokomi na posa tokomi likola torse pare na marene na mposeli bino te mabelekene kotala ye ndenge nazomona ata mokolo moko ata ye ata mobali nde bazoleka te ele ndeko na ngai bananga na bota mobali liboso na bala bongo siko nasali ifuna me soumettre so mobali alobi boye ngai nasali te mama nabimaka lisusu po esala mpe boye fana na mama nga mpe namoni mabe te kaka po tozomonana te ata emo basanza balo ya tozomonana te nasali na ngai omoni neti badimanche wana mpe nakoki kozala baida kotala bino ata badimanche me nganda mpe ozokontinue kaka nganda nazokontinue na nga kaka aza bien nga nakasi peut-être aloba na yo tika te natika mama mosala nganda eza kaka lokola moto azoteka na zando eza kaka lokola basi bakendeke mosala bo mobali soki apekisi yo mosala wana bomio enga kuti nao banga apekisi ye te mosusu apekisi ye nganda yango wana mpe moya bimeya te aza kaka na ndako mwasi mpe abikisaka te le mosu nganda mpe lokosauve biso mokolo mosusu kutu na germain ayaki azotuna nga boni bomengo boni ye mwasi eglo te aye baye bango tala na posa lisusu baye germain jaki mais eglo nde atikali baye kaka baye na mwa biloko opesi bango sango teke na si na bali bongo nayebisa te lisolo ya liboso te nde nasotaki awa nazondima te nga lobi ya bala nazwi yango na 23h abina kona soki otelefone siko nazoyebisake bomongo abali nga lobi ekende oyebisa ye moye te tika mama nandimaka teke na mobali sio toza na biso bien toza bien vraiment na mobali nani boni kaka kaka bongo te très bien na ndenge nazoyasolo wana otidoyaka makambo makasi nga kuti nasaika ya kubanga le nazomona otaka ebomengo basa soki epa na bango te basalaka bongo ebakisaka makambo makasi bongo ndimaki tobala na kasi po ebosaka makambo makasi ngaza makambo makasi mwasi mobali mosusu azupe mwasi moko ya boye omona mpe akiti ya solo tozokana biso bien très bien vraiment abo bozoyokana mpenza très bien ozotuna boye po anini ko moninga ti nazotuna na tina te po yebike yo za mobulu antuka yo mwasi ya mine te na ndaka dudu aloba nanga ebandingano basi balongwaki apo bazali koyokela ngai te moye te aza matata bamosusu bakena ngo makambo bakobota donc mwasi ya mine oyo akuti kokende yo nde mwasi ya mitano kutu yokanga na mwasi ya mine yo nde mwasi ya mitano yo mwasi ya mitano bamosusu makambo kobota mosusu ndako sali te ndako nanga ezalaka boye te mosusu aservaka nga malamu te donc bareseau kaka bareseau moye te surtout makambo kolia kolia nde dudu aliaka na ye neti fufu alinga nde loso te neti nde nazosala loso boye kaka loso na ngai moko to moto aye kotala ngai mais oyo aye mpenza kaka fufu po alingi mpe kolia misuni ndunda mpenza alia alingi misuni puis kotanga misuni na nzungu dudu ye mpona misuni ayebi dudu ayeba parti ya soso ayebi bota sardine ezalaka boye tomate balambelango autant de jour nga nakokanazobangela yango wana bongo soki basi yango balongaki kaka mpona problème yango ya misuni eza pasi ngauti kote na nini makasi nde yango wana te motu okamusaka yasolo totoyokana na biso très bien mpo na kote wana omoni aloba na nga ke banzungu na ye ye moko akontrolaka atangaka bamisuni na ye parti na kolia ayebisa ye ngai nga mpe nayebisa ngai antuka nasepeli mingi lokola mpe bongo oyebi ngai mpe nalingaka te moto alia biloko na nzungu na ngai ya solo ndenge alingaka te ata nde nazalaki epa na biso so nalambi biloko mpo na ndako mobimba na ntina nzungu mosusu me nzungu ya ngai moko mpenza wana nalingaka te moto asimi oyebike bandakala mpe ata mobali alingi nga nazali koboyaka mpo na bongo donc ndenge boza na kolambaka nzungu mibale tolamba nzungu mibale moto na moto na yaye dudu aza te mobeta ata porte te aza te osumen yanasi yo
Mabala. Osai va compter. Ah, continue. Attends, baloso. Na go quitter. Bon, en fait, na kunate, na lobi na biboy. So du doigt yi. Boya bisaye. Oya dondo kanda ko. Alo biboy. So ki mbongo wane ko quitter le na poko ye na ngote. Mama, excusez-moi, on reponait les cachots. Il y a un peu de temps. Na circo bien. Beli, ni yango boy. Bon, ata yo tata ye. Bon, prenez le cachot ni ngana ko tiaye. Comme ça kuna na kata cachot, akoyeba ko apprendre ko compter pour mama desu moko moko na kata cachot. Ana lobi na nsi bo yoki ngabi. Pona lingite na toki mo mawa poti koti ka boko na litama na no sito compter ba loso na ba sardine te taka. Oui, c'est nga indi ngwana. Ka ndenga lobi. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, c'est ngwana. Na wewe ke yoza mwana mke na uzokotsa uzoba makamera mimi uzokotsa pe mungu uzokotsa ngana kati wewe ngana sana mwana yeti yo nga mwana mapenda respect nga poto sanisi mibali te yo na ngala sanga mandi ufandi wana na mena fanda na elo ndeke singa na bilo matoi to ngapela na tabaze pona na ngo valise mulino gourmet na bakelo moko nga te obosa ni mwana tala mara ngate mwana ngapa kokoza na bakarakter neti ya yote toko kipe kokokana na ite tala kaka kusonga malabana tala kaka freiner la vie oti na yote freiner presser na vie mutezo sala bino na gagner trop boye c'est na ego nazo comprendre te mabele hein obi ningo uti koyebi sanga pona makambo biloko kolia en tout cas tolia kana biso bien ngape na sakana oya nganzungu yeba sakana oya yeba nzungu neto yokana mais soki eza ba makambo neti mwana mwasi ya uti awa donc dudu azaka mtu abaniongo nyongo wapi mais soki ne ko defe pa basi mimi nibalekaki awo mwana mwasi oyo oya uti kokendea oya azalaka na ndaka dudu oyo remplacer ye wana te mwana mwasi oyo Bonjour chérie. Bonjour. Comme il y a un moment, Na banza sur le même libanda. Tu vas faire des choses qui ont kébuké. Na banza lelo et aux aliwa. namungi okolia na yo avant nga biloko na wana nobeli te naozela makemba ombelinga noko akolia fufu lia nani bon appétit. Merci. natalaka ta yo biloko ezobima solo yango oyo kasi biloko otikaki te yango te yango te kasi lobi yoki na sache wana ya mbisi te olobaki na nga na damango na mosaka solo eza yango te boniko yango oyo biloko oyaki nango lobi yango naka na lambi nayebi olambi yango mais solo oyo banda porte nayoki nasepelaki deja na motema nalobi eza yango te wana ngulu na nga te yolami ngulu nga nabaki ngulu nanga yango nazozela makemba mpo nalingi nalia yango na makemba esi ebelaki te ebelaki me nazozela makemba mpo nalia te d'habitude toliaka ensemble mais nalobi obia na yo avant mpo makemba nano ebeli te alors nazela mwa moke mpona kasi solo apamba ata bongo toyokanaki bongo koyokana ezali mais lelo nalingi opesanga mwa ndambo nameka moke tolingi esalamaka te dudu toyokana deja ke mutu na mutu akolamba biloko na nzungu na ye mutu na mutu asala nzungu na ye ya biloko oyo ye akolia lobi yo mpe oye na mbisi bonga siko ngulu na nga wana mpe naseki na mesure na nga moko oyebi sheri na nga bomengo na baregle nyonso exception ezalaka tokosala mwa exception lelo opesinga mwa mosuni moko comme ça dudu exception nini oyo
soki ezalaki ebele ndenge mosusu menga na si nalamila mesure oyo ya ngai moko bosoki nga na pesi yo nga na kotonda te oyebike nga naliaka nanga mbisi te est-ce que oyebike makambo nyonso oloba wana oyebike nga aza mobali na yo donc okokabela mobali na quelque chose oyo olambi nabosani te mobali na nga mais soki napesi yo sikoyo mosuni moko nga na kotikala nango boni prochainement peut-être soki tolingi tolamba ngulu oyebisi nga kende natia yo mpe na programme wana lelo te bon tosala mapalabre te nasengi yo otielanga kaka mosuni moko ekokoka nango te dudu lia kaka biloko no mpe eza bien te nasali lio mbisi no bien te ndenge osengaki oyebi komplike nga boye mpo anene mais oyebi te ke nzungu wana na nzungu te rechaud ezali ya ngai ekomi ya kanda courant ngambo nazokofuta mai ozwaki ngambo nazokofuta ndako na ngai cuisine na ngai non nazosengo na malembo liopesa ngai sikoyo okoma kosalanga milinga milinga mpona mosuni ya ngulu yango nozotomboka ndenge pesa ngai yango epoint tre makambo esila c'est tout mais yokalaka lo oyoyaka na biloko no na sachi opesi nga na poko olobi ke biloko kolambela nga lobi yango oyo nga mpe naza na oyo yanga nzungu toyokana na yo ndenge wana bonaki nokozwa biloko na nga na ya kopesa mpona nini dudu solo oyo nayoki epandani na ndako oyo mais solo na ndenge nga nalambeli biloko na ngai te yo mpe nalambeli yo na ndenge oyo ndimaki mais solo yango te te mabala yango mpe babalobake mabala makambo yango mpe yango esi ebandi yako nakoka bongo te boni ko dudu tala okoindispose nga kaka mpona mosuni ya ngulu ngulu nde nini yango zwilanga mosuni yelanga okosamana nolia mosuni ya ngulu te opesa kanda mokolo oyaki na ngulu sinalambelaki yo yango napesa okanda ya nini nakobeta yo obetanga mpona nini obetanga mpona mosuni ya ngulu boni ko dudu batuna balabala batuna babundi mpona nini mpona mosuni ya ngulu bongo wana osepela ekopesa soni kende kaka na malema nakozwa te wana nde te nakoki mpe kondima yango teke nga nalia te yo olia otonda bandaki osala biloko no mosusu nini osali kisi kisi ani yango na osala naokotana nakosali kisi tala yebaka bien ngai kisi ezwaka ngai te kaka yo moko me nalobi eza biloko na ngai moko yo lia biloko no yango oyo tala na ebela misuni oyo boye eza moke dudu boniko nalobi eza likambo ya ebele te to misuni te ngai problème na ngai eza ya solo solo oyo ezobima na ndako oyo eza solo mosusu likambo te ndima kaka okende osomba ngulu oye nango na sache elobi na kolambela yo yango ekozalaka solo ndenge moko na oyebi so biloko oyo kosomba oyo tokolamba nango mais oza na ndako na ngai te dudu outi mosala mpenza so outi kotambola mpenza likambo mosusu nzungu wana ngai mokokolukanga makambo te na boyi na ngai dudu mama na ngai ye oyo likambo mosusu te likolo mosuni dudu likolo mosuni elinga todiskute nga na yo dudu na nzungu na ngai te nazoloba na yo dudu nazoloba no libela toyokanaki nga na yo bongo te dudu dudu eske okotikelanga nzungu na ngai okoki kosongisa nzungu wana malembe boniko okoki kosongisa ngo na malembe dudu toyokanako dudu na boyi baproblème songiselanga nzungu na ngai pardon nakotiela yo dudu biloko no yango wana eza lokolo lingi omonela ngai nakotiela biloko te dudu nakotiela yo songisale nzungu epai euti nakokondima ndenge wana te ce n'est pas possible makasi baoyo nyonso balongaka place oyo bamonaka mabe na yo nga nde zoba na yo nga naza na mabe te nazokosenga na bosembo mpona biloko akolia toswenaka mpona biloko akolia do nga nakofanzala mpona yaki libala epai na yo dudu nazoyebiso ke naboyi na nzungu na ngai nga te pai na nga bato aliaka biloko na ngai na nzungu na ngai te nazalaka na nzungu na ngai nini oyo nazoyebiso ka ndenge wana dudu olambi epai na ngai mai ya ngai courant ya ngai ndako na ngai yo mwasi na ngai bongo na nsima nzungu na yo te aleka tukadi dudu eloko olukaki yango wana te likambo oyo olukaki yango wana kamata pigeon wana zongisai na nzungu epai yautaki bongo zwa misuni ya ngulu wana obongola yango olia lia mosuni ya ngulu yango wana lia yango bongo natala esika oyo kotelema wana sheri naza sherino te lia nde misuni ya ngulu oyo kuti na nzungu wana obebiselanga makambo na ngai dudu oyeba pigeon wana autaki oyeba pigeon wana autaki telema okotikala ebe bongo ti okozongiselanga pigeon wana na kati ya nzungu na pasi oyo nga namona natambola ntina batapi vola mpona okende konduka pigeon wana na inde nganda nange kufa sikoyo nakende zwa osusu wapi nzungu oyo kaka osimbo na ndako na yo ezalaka nazali mobali senga ngai nyonso okosenga na kopesa yo kosalanga boye te nasengi eloko mosusu okozongiselanga pigeon wana kaka esika ya auti wana
ponganda nange tambola sikoyo nga bato nyonso bamisala koyeba nke nazala bamoyen na ngai oya kokwesa mpola mabado ya solo dudu ome tala nakopesa nyonso nakosala tout qui est en mon pouvoir oyo osenga même le ciel, même Dieu, je vous donnerai même Dieu. Na motema na ngai soki nasiliki nalimbisaka mutu te oyebi okoki kotambola na ndenge nakende na inde okotambola ata na ndako ya nzambe te mpa ya nganga okokoka lisusu kotelema te natiki yoka ndenge wana soki ozwa be pigeon na ngai eloko nasengi yo songisa pigeon na ngai esika yango okuti wana nde okotelema lisusu. nauti bumba na ye na yoki na meki mana primis ekeseni malafuma meni ndwingi kanzi primis no kimweni ku formule yone kuba bakiri yawe ni mudama mengi ndwini kilini tanga munkumbu kanzi no primis kimakin kaka mudamu formule yo kize ku kwetu giri la prémisse, il n'y a qu'autre chose dire, il n'y a que plaisir, autre chose pour nos prémices. Bobo mangate na ndenge na pona oyo anga famille boya biso bana njili soki oyo te wapi lisusu prémisse eza eloko mosusu loko na pona yango kaka prémisse Laissez tomber, dans la wana, laissez tomber.